biso basali na nzambe tokolo bate que non président ça la beauté tout ça non yende azana makoki wana yende azomona makambo malamu koleka biso ayebi banger politique banger diplomatique nini ekoko aboutir mais biso tout ce que nous pouvons faire ezaka nde tolobi que Moïse a soutenu ki bitumba oyo Josué azobunda na se na nzela na prière Moïse amataki na ngomba azosambela et Josué na se azobunda c'est-à-dire tout ce que les autorités politiques peuvent prendre comme disposition, nous ne pouvons que le soutenir par des prières en tant que chrétiens. Donc, on a une prise de conscience, que tout ce qu'il pose comme acte, ils ont un impact na population congolaise, ils ont empathie na yango. Ozomona, mutako lo bake nazo sale le côté pour la population, mais boye bake guerre, ils ont voix oyo. Et zozangisa kimia na mboka. Nous condamnons parce que c'est nous qui sommes victimes. Ata biso wa biso za na Kishasa toza na kimia mais ba oyo baza komona pasi lelo na Goma baza bandeko na biso. Ozomona donc tozolo bake contexte bible ezolo ba na ezali par rapport na marche ya motuye moko spirituel na vie interne. Ceux qui montent par exemple aza na crainte nzambe te na motema na ye, ceux qui amoni ke makambo ya zo sala eza malamu akoba. Maintenant bible ezolo bango ils ont encouragé te. Ils ont un langage biblique. Dans le tout temps, on a mouké, ce que repère Sanzela. Matthieu pour Nabato, Bazola Dabiso. Matthieu chapitre 24. Ce que aujourd'hui, verset 5, puis dans le verset 8, écrit le lobby, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Zolan. Bible le dit beaucoup yoka ke ebele abatu d'abord ba faux prophète ba koya na kombo na ngai. Et puis beaucoup yoka na moko ya basi du temps de la fezanine. Ba guerre pe ba bruit de guerre. Ba lobi bo garder kimia parce que c'est ngeli makambo na salani. Eya. C'est que le là-bas dans Zabé, nous comprenons que ce sont des signes du temps de la fin. On peut se dire ça. Et il y a, quand bien même que toucher biso et que ça la biso passe, quand bien même le là-bas tout le monde la nangote. Mais par rapport à la prophétie, en tout cas, ils makambo Bible sur le bien. Et Bible lobby, on continue dans verset 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Donc, et la fin à noter. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en lieu divers des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Vous voyez? Commencement de douleur. C'est-à-dire que Makambo, il y a des bruits, des guerres. Une nation, ils ont côté mais la nation Moussousou à cause de la richesse. Royaume mokozotel mais la royaume mususu makambo ane sengelia ezali ba douleur d'enfantement. Ozomona parce que ba signe du temps de la fin selon Makomi ezobenga ngope ba douleur d'enfantement ndiko mona mwasi alinga bota mwana zoya il faut ba signe moko ezotalisa ke mwana linga ya esani ezala et parmi les signes oyo kotalisa ke yeso alinga ya ce sont des guerres et des bruits de guerre autozobi que la paix. Quand bien même que ça la biso passi, nous prions pour ça, mais Zali Makambo yo Bible c'est le bien. Alors pasteur Franck Tolingi oyebisa biso un peu parce que je suis sûr que Hollanda qui discours oyo le président Félix Apesaki. Oui, discours to Hollanda qui yango. Oui, ayebaki na commettre en place ba déclarer qui guerre et salema pour que peuple oeza kuna ibana kozwa kimia. Maintenant pasteur Franco par rapport à cela parce que tolingi un peu au répondre à biso yango na bokebinyon so par rapport à cela il y a commettre solution te au président adoptaki ou ba déclarer qui guerre il y a commettre yango totali fait quelque part le ministre Constant Mutamba ayebaki na koloba que tout tient on a nous pandi mais tous allons toujours focaliser na ba prière. Maintenant par rapport à ces deux nuances là, maintenant pour vous, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Bon, par rapport na yango na banzi avana kitanango na répondre na mutuna mibale parce que tungai ko sauter yango o tunaki biso soki tokoza na message nini vis-à-vis na
acteurs politiques en conflit, puis militaires. Je pense que vis-à-vis na politiciens, cambinabiso. Message au Togo Zanako vis-à-vis na militaire na biso. En tout cas, loko la Congolais, toza sima na bango, toza dit ko soutenir obi militaire bazwa mandat ya ko défendre intégrité territoriale ya mboka na biso. Voilà pourquoi loko la bango de bazo bunda parce que biso za militaire te, toza na makoki ya kopunda te mais bango bazana makoki wana et biso tout ce que nous pouvons faire, izali loko la ndenge Moïse azalaki na Josué. Écriture les autres c'est que Josué abandaki kopunda na se na bato azali na bango bazo bunda contre banguna ya Israël et Moïse kotoyo azaki na losambo. Voilà tout ce que nous pouvons faire en tant que serviteurs de Dieu, en tant que nous soutenons les militaires par nos prières afin que na kobunda pe balonga kimia ekota na mboka. Donc kimia ekota na mboka et pasteur Franck Tolini oyebisa biso moi tous les deux fluences oeza makamalo constant mutambaloba qui par rapport à la prière to bana commettre makambo na prière et donc les autres talisa ezito linga maboko et tout elle a toujours nzambe mais yé moko na discours à président adopta qui toujours a déclaré qui guerre maintenant par rapport à cela ce qui guerre esalami kuna na esika ba Rwandais o bazo menacer mboka na biso est-ce que mabeza eza esika wana? Bon maman journaliste. Bon, Mokambi, le président de la République, Azali Mokambi Ekolo, Nathan ya Israël, Ezalaki Barua, Baruande Babanda Kokamba Ekolo, Bangonde Babanda Kotambisa armée, Babanda Kotambisa Mambonyoso. C'est vrai que Tolobi, Bakonzi Basengi Losambo, Biso Zosa Losambo, Ozana niveau na Biso, Makoki Otozana Yango, Akosala Pon Ekolo, Ezali Kosambela, Kola Baservité. Mais ceux qui Bakambi Mokambi ya Ekolo azui ba disposition mosusu oyo ezali kosenga pona kosala face na agression oyo mboka ezali ko subir biso za na likambo koloba te na niveau wana parce que ezali ba disposition politique ezali ko revenir na compétence na bango ya kozwa en tant que garant mobateli mboka azali libre kozwa ba disposition nyonso ya komona ke ekosunga po ete kimia ezonga na mboka po ete tolonga wana ezali ba disposition yo biso basali na nzambe to koloba te que non président sala boité tout ça non yende azana makoki wana yende azomona makambo malamu koleka biso ayebi banger politique banger diplomatique nino ekoko aboutir mais biso tout ce que nous pouvons faire ezaka nde tolobi ke Moïse a soutenu ki bitumba oyo Josué azobunda na se na nzela na prière Moïse amataki na ngomba azosambela et Josué na se azobunda c'est-à-dire tout ce que les autorités politiques peuvent prendre comme disposition, nous pouvons que les soutenir par des prières en tant que chrétiens. Mais le reste, nous n'avons pas compétence à Koluba. Non, tokende nanzela ou teto zanzela ou non. Biso, en tout cas, nanga buana, ezali charge bangonde ko exécuter yango. Biso, nanga bona biso ezali kaka ndenge basengi biso losambo, tozo soutenir bango na losambo. Donc, oetika liwana et talibinote. Bon, pas étali bisote dans le sens que tous a concerné, non, tous a concerné, mais alinde na compétence na bisote, c'est-à-dire ce sont des dispositions politiques qui ne peuvent être prises que par des dirigeants politiques. Donc les alliés na ngabo na les alliés na compétence na bango, il y a quoi apprécier ceux qui cause à gauche ou cause à droite pour toi atteindre le résultat. Mais le coup les alliés qu'on la prière, biso totikali na ngabo ya prière. Ok, pasteur Franck Tolini oyebisa biso étant que bino ba pasteur initiative nini bozui pour la situation oyo tozanango guerre ozo salema kuna na partie est na Goma initiative nini o bozanango étant que ba pasteur. Bon, l'initiative je pense qu'il n'y a pas encore une initiative aux alliés nationales. Il y a Kolobake, qui m'ont donné na pasteur ou bazali reconnu dans l'état dans le sens il y a que bangonde bazako kamba pasteur nyonso o batikali soit de tous en église de réveil tous en catholique tout et loko moko ya commission to pe loko moko d'ensemble et ça limité mais tout ce que nous savons c'est que ils en a une obligation dans chaque église où ils allaient corriger ba congolais tous allaient obligé à kosambela neti biso pa na biso en tout cas chaque culte tosambelaka pona mboka kosenga ke nzambe apesa kimia na mboka oyo nzambe apesa kimia na bandeko na biso ya est pe nzambe alongisa mboka oyo
vraiment wana ezali une obligation ezali morale na mutu ya mosali na nzambe na mutu ya mwana nzambe nyonso ayebi ete esengeli asambela mpo na mboka na ye parce que Bible elobi même priez pour votre nation car votre vie en dépend. Osambela mpo na mboka na bino po ete vie na bino ezali kodépendre parce que soki mboka eza na kimia te ata église lelo tosangana te bandeko baza na est toza na bapaster baza na est basambela te bavandi na bandako ozomona donc soki ata olobi ke nonga na osala politique te mais ozali na obligation ya kosambela mpo na mboka na yo parce que soki mboka kimia eza te soki ozali mwana nzambe oza paster otekaka na magasin moi okende ofungola magasin nona wenzi oteka te parce que mboka eza na kimia te donc ezali vraiment obligation ozali moral pona mwana nzambe nyonso pona mosali na nzambe nyonso ata soki initiative moko nationale boye salemi nanu te entre les pasteurs mais chaque pasteur est fidèle prie pour le pays. Ok. Alors pasteur Franck, selon vous étant que pasteur, comment vous persévérez selon l'impact de la guerre sur la population civile, particulièrement sur les familles? Donc ko répondre à biso na mutuna pour que bandeko pe bazolanda biso ba zo boyebi na hotel natina nango. Oui, mutuna ezali ezali simple, nous savons que la guerre Nengezo Salemana Est, ça a vraiment un impact négatif sur les familles. Ozomona lelo zalina bana ebele oyo bazoko fela baboti baza soit militaire soit ba civil. Ozomona kimi ezali na mboka te bato bamuso okuta mabota muso ba provision basalaki esili ba famille vraiment ils ont souffrir tout ça ba masasi izoko ya par-ci par-là ba balle perdue ba bazokufa monique ezali na un impact vraiment négatif un impact négatif et biso tout ce que nous pouvons faire ezali kosenga que nzambe asunga mutu nyonso a prendre conscience prendre conscience que quand bien même mutu koloba kozo sala likambo tel pour l'intérêt ya mboka metala sikoyo impact ya guerre na mboka ezani ozomona impact ya bitumba lelo bana bazokufa okomona soki kimi ekoti awa ezana plusieurs familles okomona ovérifier boye bakufeli baboti bana batikali bango moko bakufeli mama bakufeli papa et tout ça bana babungi et ba déplacement massif omona lelo ba réfugiés et par-ci par-là kolia ekomi pasi tozolanda ngo na ba information que même ba courant ezate ba conditions humanitaires vraiment ça très dégradé ozomona que ça la vraiment pasi makasi ezali na guerre ezali na impact sur la population sur les familles et ça ko déstabiliser totalement bana bazotanga susute tout ça ezali vraiment ça la pasi mingi de tokosenga penda une prise de conscience na mutu nyonso ayeba que tout ce qu'il pose comme acte ezali na impact na population congolaise azali ko empathir na yango ozomona mutako lobake nazo sala eloko tel pour la population mais boyeba que guerre ezali voix oyo ezozangisa kimia na mboka ba famille ezali komona pasi bino bakonzi population congolaise azali komona pasi na yango ozomona voilà pourquoi tozali kosenga vraiment que nzambe asunga kimia ekota le plus vite possible pour ma famille ezomona pasi bana bazokufela baboti bazokufela bana babombe ezokoya par-ci par-là ezali pasi mingi. Alors pasteur Franck, ce qui total na Bible yango moko ezoyebisa biso kutu que yo muto salaka malamu continue toujours na osala malamu muto pasalaka mabe a continue toujours na osala mabe. Maintenant par rapport ya Rwanda ezolukela biso toujours ba trouble ba rebelle na bango bazo boma bazo massacrer. Maintenant par rapport à celle lobani no koko lobana kana bango kuna mutu na la yo c'est qui singai bon moni contexte au Bible ezoloba tango yo mutu zo sala mabe ko bana ko sala mabe oya malamu ko bana ko sala malamu ezali na contexte ya nuisance ya oyo ezosala malelo te o Rwanda azosala te wana ezali par rapport na vie personnelle ya moto c'est-à-dire tango mutu azotambola soki mutu asepeli akoba na le péché asala péché mais ndi bango pe basala wana ezali sumu te non ngai nazozonga na contexte ya Bible je ne soutiens pas ce que le Rwanda fait ce qui
bango bakosala yango bamoni ke eza malamu mpona bango bon bango de soki ba justifier makambo bazosala par rapport na écriture wana ya Apocalypse ke oyo azokoba kosala mabe oyo azosala mabe akoba na kosala mabe wana nde bango bakojustifier mais biso tozali wana te mpona kosoutenir makambo bango bazosala toloba ke non moni ezali malamu parce que Bible lobi yango non. Nous condamnons parce que c'est nous qui sommes victimes. Ata biso awa biso za na Kishasa toza na kimia mais baoyo baza komona pasi lelo na Goma baza bandeko na biso. Ozomona donc tozoloba ke contexte au Bible ezoloba na ezali par rapport na marche ya moto ye moko spirituel na vie interne. Ceux qui montent par exemple aza na crainte ya Nzambe te na motema na ye ceux qui amoni ke makambo ya zosala eza malamu akoba. Maintenant au Bible ezoloba ngo ils ont encouragé te. Ezali un langage biblique. Pour na koyeba ke oyo zosala mabe na suka na yango parce que musala nyonso ezala na salaire. Ezala musala malamu, ezala musala mabe, ezala na salaire. C'est-à-dire tango mutu azosala mabe ayeba ke na suka salaire ya mabe ezali. Tango mutu pe azosala malamu ayeba ke akoba na malamu parce que na suka malamu na ye lifuti ya malamu pe ezali. Donc le total c'est ndenge Kagame azosala donc mabe na ye wana o azosala donc akobuka ngo. Non mais Bible nde lobi ngai te Bible lobi musala nyonso eza na salaire. Oui parce que mutu azobomisa batalingi milimo bate kufa donc Nzambe nda ko juger donc eza lisumu makasi. Oui Nzambe ko juger parce que Nzambe ko juger mais en entendant Nzambe aye apo a juger bato. O tozolona na se na moyi to buka ngo pe na se na moyi. Mona un jour pe lifuti nango ekozala. Donc oyo soki bandeko ya Rwanda basosala contre mboka oyo bakobuka pe bomanango jour parce que na se na moyi awa o nyonso tolonaka un jour tokobuka yango. OK. Alors pasteur Franck Tolingi, il y a aussi des pasteurs qui nous suivent na ngonga oyo ba pasteur ebele bazolanda ba apôtre ba ministre ba homme de Dieu o bazolanda biso Tolingi oloba mpeli loba moko pona bango nde bazolanda biso liloba no ezanini pona bango ba pasteur o bazolanda biso. Oui, liloba na biso na contexte ya émission na biso denge bon invitaki biso pour luka koyeba pe mwa souci tozali nango pona mboka. Je pense que batsali yo pe bazolanda biso bazali na même souci wana étant congolais baza na même souci pe biso eloko nga na osenga na bango ezaka ke biso nyonso lokola basali na Nzambe lokola pe ba na Nzambe tosambela pona mboka na biso en fait que Nzambe apesa kimia na mboka oyo soki biso tozali na ba reste ya ba province tozali na kimia tozosala musala Nzambe na kimia mais bandeko na biso po oyo Nzambe pe a mandaté bango po basala ya Nzambe musala na ba est kuna baza na kimia te. Voilà pourquoi biso oyo tozali na ngambo esengeli tosambela pona bango enfin que Nzambe apesa kimia donc basali nyonso nasengi na bino na biso elongo tosambela pona mboka na biso de façon que Nzambe apesa kimia na mboka. OK. Voilà, merci beaucoup Pasteur Franck Tikoloba toujours Nzamende apesaka kimia donc yende mopesi na kimia na mboka na biso et tozotalela pe kaka ye vraiment totonisami na esengo mingi komona yo koyamba yo na EHP Media koyamba susu mokola lelo esalaki mota ebele mais lelo susu tomonani en tout cas eza esengo mingi na part na biso o baxi biso susu en plus na oyo toyebaki te surtout na makambo de la spiritualité ni ndeko ko sala olobi était toujours la prière ya moins des seule option autre ko sala et to pesi merci beaucoup Pasteur Franck to bi ke lelo ezambala sukate to ko ba toujours na komona na pour que peuple de Dieu ezalaka toujours édifié. Merci biso pe to pesi merci vraiment pour la confiance pe botia kananga mo na biso pour na ko benga biso to ya ko partager makambo na Nzambe na bana na Nzambe vraiment to pesi no merci pe to pesi bango bango tebele bakoba toujours na kolanda biso à chaque fois yo bakomona biso ko intervenir. Merci beaucoup Pasteur Franck. Je dis que bozalaki ebele bolanda ki biso bino moko boyebi connaissance auto tikozwa na tango oyo makambo le Pasteur Franck alobi apesi biso toujours solution oteli na makambo ya prière et to sengi na yo mutozana ndako zolanda biso na ba église sikano soko kozala kobosa na te kotiaka toujours sujet o na mabondeli parce que soki mboka na biso za na kimia biso pe tozala na kimia kobosa na vraiment sujet o ti to pesi na yo merci yo mutolandi biso vraiment na bokebi nyonso o sabo
topesi na yo merci pe yo pe mutu na s'abonner te tosengi na yo s'abonner massivement afin que ozwaka toujours ba notification na otali ba émission na biso to lekisaka pe pour partager, aimer, commenter, liker, joie lien partager na baninga pour que bango pe ba bénéficier ba joie boyebi na oitali na tina na yango et to pesi pe merci na équipe technique na biso nazaki ngamoko te nazalaki pena bato ebele basiste ki biso pour que émission na biso mokolo lelo eza réalisé topesi bango merci tosengi na bino bozala toujours wana mpona kolanda biso ezalaki toujours votre sœur Bernestita et mpona lelo tosuki awa ciao à la prochaine.